Madame Look. Les jours la première Madame Look, parce que Bélé va tout na kinga. Ndeni no sala makiki na yo. Omoni on appelle Mendengiza. Ndeni no sala ngo po ezala vraiment naturel pour ezala te ki soit ndeni to comme on a baster ou bien va te télé au télé qui soit pendeni non. Pour makiki na mama ezala naturel. Soko sala liki. Il faut ezala toujours naturel, regardez toujours forme à makiki na o a osala on a ba créer ça on a ba technique. Donc les la vidéo oui, les gens on a quand on a fait prêt, c'est ça tout le bilande oui, soko bien on makiki, soko bien on ina ingala parce que j'ai comme on peut ça. Donc moi so sali makiki bien, vraiment attention tu vas pas rajouter ou tu vas bloquer au sali ka makiki na o bien et donc 18 gens en clair so mon vidéo était yo atelo moko ça c'était la piste total 4 5 4 moko kabola sous un Facebook côté lien panza tout na to panza boka pour la vidéo on a la ligne à la vidéo justement comment on peut bailler là comment pour ça la mic voilà tout à la prochaine occasion ceux qui appellent première fois dans votre vidéo en tout cas pour vous sentir que aimer en sous la chaîne na ya YouTube abonner puis la chaîne na ya YouTube pour suivre vidéo pour vous alors merci Nzamba pour la vidéo tout à la prochaine occasion merci bye bye. Alors, nabanda luko boy premièrement regardez nde longnangeza nabatongo nandenge koma après avoir kosala lukia makiki. Regardez à tabino ba tantinde ba respecter ba norme ya makiki te, ils ont fait ba makiki na bana ba crayon ya noir et bimisi bango vraiment bien te malgré que baza basi kitoko il faut to loba. Voilà comment est-ce que na sala makiki nanga parfait, tout le monde batunaki yango na lina sala. Makiki nanga jamais kokana mais en faisant ce que je vais vous montrer et comme kandenge moko bomoni na batongo nde na lamuka ezala boye panzani liboma et en plus na brosaka yango na crayon na brosse na zwaka na marque ezara nango gratuit. Après nayaka kozwa siko crayon ya chocolat bien taillé, crayon on a sombaki yango na Angleterre awa na kombo nango Slick. Donc sur ozotala nga oza na Belgique, France, okosomba pe toujours crayon chocolat partout. Au tracé vraiment bien avec précision na vraiment ekenge makasi na sewana ozo bongisa. Vous voyez ce que je suis en train de faire, au tracé ligne moko et ressembler un tout petit peu na makiki no naturel au tracé on a C. Après ko sala la même chose ko déborder te ko sala tout ko o matate comme ça makiki no belé o sorozo ça naturellement makiki na faut o landaka mulongo non naturel au tracé en bien de part et d'autre. Obandi liboso oyeti na suka côté makiki no ebotaka normalement après avoir kusala boye légèrement vraiment nos autres tracés penza légèrement makasité opesi on a une forme comment est-ce que makiki no lingezala. Deuxièmement oyi kozwa le même crayon obandi na katikati ya makiki na obandi au fina ozoti ngo siko na liboko un tout petit peu ya kilo po pesa ngo gravité na puissance ozo tracer ozo pesa ngo vraiment pouvoir mo makasi ozo sala ngo na katikati ya lisiko banda osala boye na liboso te sino te obebisa look oyo. Après avoir kosala boye na zwi brosse oyo na zwaki on a marque oyo ko bando boma siko ba ligne oyo tiaki likolo toujours na katika ya likiki no naturel ko déborder tout ça là vraiment na ekenge makasi toujours pour la naturel au brosser kaka liboso ko brosser na simate technique wana vraiment il marche bien sur ça la peau na makiki naturel. Voilà troisième étape na zui sikoyo mac crème oeza ya ba makiki et okosoma partout na ba shop ya mac na yo ko tiango na suka côté na baksaki crayon en plus na tiango peka likolo ya makiki na liboso nazo beta mwa mukie na otiango vraiment belé te liboso wana mena coin wana na mokila wana côté to sali moi nini mokila wana sali belé na tiango belé mais liboso wana na tie mokie vraiment comme si na otia mena otia te na brosser yango bien
na brosse wana il faut ozala na brosse oyo po vraiment eza important obrossango comme si ozopanza ozolongola après wana nazwi brosse moko ya songe réel technique naosalela wana eza MAC NW45 concealer à MAC na trace yango toujours propre et puis vraiment bien na se ya ligne ya makiki côté nasalaki côté natiaki crayon na technique ya liboso otrace yango vraiment avec précision toujours nekingi propre makasi regardez la sérieuse attends on a ça à makiki j'aime être vraiment sérieuse pe naosalela misapi je vous ai dit que na utilisa misapi nanga vraiment souvent MAC concealer numéro WNW42 eza le plus clair ya oyo natiaki na se natiango likolo toujours avec précision na ekenge na trace lisusu ligne juste naolandaka makiki nanga naturel naye otiango vraiment lisusu bien en plus naye kopanza yango na toujours brosse wana ya réel technique après naye kosalela su misapi nanga naopanza yango bien bien po ezala te emonana so nde nini po ntango mpe tokanga bafoto na baflash soki obongisi koto te ebetaka esalaka mabe il faut vraiment avoir patience soki ozosala boye opanzi yango bien après nayaka osalela brosse obongisi toujours na brosse na yo ozobongisa obrosse yango vraiment bien emonana makasi te avant ya kosala fond de temps so osali boye tu vas réussir look oyo alors voilà na brosse yango toujours na soin ya kobongisa mpo so ozosalela oyo nyonso tu olinga toujours ezala chic ezala bien. Je suis presque à la fin regardez les résultats ndenge esalaka c'est ça que nasala makiki nanga wana natiaki maquillage regardez nde ebimi malgré makiki nanga ekokana te mais ntango nasala boye bomoni ekokana vraiment bien merci voilà vidéo bozelaki yango mingi enfin j'ai le temps de les faire merci bosavourer yango bopanza yango et tokutani à la prochaine botia ba commentaire en tout cas ekosala bien boyebisanga ce que vous avez pensé de cette vidéo à la prochaine nzambe apambola bino